Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Tanga bokufa. Obelela banganga. Banganga. Bato bozaka kala kolekisa bato. Oye ba période mona kala tango tokola. Bato Babo mbona nzela. Ouais. Bato na boko ya na internet, c'était vraiment. Ba osasa bato. Ah Seigneur. Mais Sarah, est-ce que parents, moboto azana bana na ndako. Akoko matina ni niveau azanga ya kolia pona bana na ye. Irresponsable. Et ça irresponsabilité. Tout fait. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Batou, c'est moi na moi si. Fais ba bête. Batou, faut ba yé bakango ke. Aussi longtemps bozo touchaka ba innocent. Bozara na sentir bien. Oui, que ngana bien. Ouais. Tabo luka makambu wana. Te faut bozara pena na ba sentir bien. Ah ouais. Oui, na moni na. Nani. Moi na presse de la ville. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Siko muto apakolinga buzoba wana. Nga pe aboye. Nazi occasion oboma eno obometi. Buzoba neti olobi boyo. Azui tata na nga latisi buzoba ndingwana. Niveau. Tito bota na mwana. Yoebi singa siko muto ana penda na kutani ne boye. Babi chuba mbeli ale nazui am na che. Amezalate. Amezalate. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Mort. Bon, si mana bakisi hein. Nakoboma. Chose susté. Et Sarah, baje bosalaka, boyokanaka, ou bien ça penda réel makambo na réseaux sociaux. J'ai zaté papa. J'ai zaté. En tout cas, nga pena bo mekanga te dans na amte, naza pena amte. Donc makambo comme el Karine yo. Omoni na te na sepeli kutu te na okikanda po e salamite. Feba bete penza. Sui kozoka bazokisi bazokisi na mwana ne. Ah, oui. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba. Bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa batu loposo, kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya ba produit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, crème de visage, savon lemon, sérum huile, gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numero oyo plus 32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier. Ezala na Afrique, ezala na Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba. Sala bango confiance okozala mobimba po loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal. Oui. Hello la famille, bonjour, bonsoir fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle, et puis ça rabino ba information, yes sûr. Bozola nabiso na MS Prod TV, FUT, Saratola TV, ma chaîne Ozope Sabino, qualité, ya image, ya propre, ya goût, ya soin. Abonnez-vous massivement sur nos chaînes YouTube. Mesdames et demoiselles et messieurs, tout c'est la bino analyse, tout c'est décortiqué sur toutes les
formation. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, lui, moi je l'appelle, elle, c'est l'imbattable, l'incontournable, Sarah Tola. Ngawana penda. Bachache. Bachache. Bamiyake. Bayama moto. Influence à coup d'œil. Ah, Joanna Kufavan. Sinon. Ah, ya on a ebisa ki oke toza na ba artiste. O ba kufa to yemba bango ti lelo. Ah ouais. Ba talentier bangwana. To na ba artiste talentier bazali. Ba kufa ndo mona akufa me musique ebeta kaka. Ah ouais. To yembe kaka. Ba porno ba partout. Laisse tomber. Et même Sandoulé. Faux. Ah ouais. Faux. Bon ma cop. Ah ouais. Bon ma cop. Eh, papa. Sinon, bonne santé, non? Ouais, santé, ça va bien, très bien par la grâce de Dieu. Viens en Staningoy, santé pepele ambeto, le talarayo. Yo linga ta linga mutalo ba alela teke o vie pia kate tete. Wana e comme kosum kisaye. Donc viens. So biga nena abwe na ampia ka ausika makasi. Ah, na salise lisumu. Sumuka. En tout cas, vieux toi ampiaka. Vieux toi ampiaka. Asa lisumu di. Standing grand prêtre to pesio bambo tebele en tout cas. Mikolo be mission tout au dédié ngona yo quoi. Voilà incroyable. Akaba sa matalana. Écoute un peu sa caméra te. Te ala on besoin te. Akena ngwa. Ah ouais. Standing akaba sa matalana. Biso nde to kanga ba sentiment nde to tanga kombo. Sinon ya linga ina. Ba benga ngo pe ka flatterité. Ouais. Ba flata kakati. To sa nini standing go. To sa la matalana pe na kombo na. Ezala ko. To bo sanité to PCP mbote na Thierry écrita. Oh Thierry écrita lelo akimiti. Te azali. Yeto ata zate loin des yeux. Prédicateur Thierry écrita. En tout cas un bon playboy. Moi na poto à solo. Restaurant Zebele. Moi na poto à solo et lora bomanga kaka Thierry écrita bomanga akumbara sans GPS. Atambola na Paris au nyonso. Azan pour ça GPS. Et puis akenda banjela ba kati sora mbouteage ça zo konta ba chobo. Thierry écrita incroyable. Thierry écrita to saluer. Saluter na yo Thierry écrita. Bongo viens absolument. Blaise Zebele. Ah, vieux Blaise Zebele écoute kolobatin. Vieux Blaise na ipsio. Nzenza mbatindara ya zalara na se na biso. Kana se. Tokenda musika. So lelika ba. Tole akandinga ndinga. Neti bwena utole matembele na taba otumba. Na makayabu. Na fufu na makayabu. Sali kitokos. Ngaba ba o frites sori nini c'est pas mon délire. Bosani vient no Franck Poutou. Jamais na Wana ba place mabumu evanda. Ouais, Franck Poutou. Vient na Franck Poutou FM. Apesio bambote. Restaurant FM chez Franck Poutou pe wana na Paris na ebisio suka. Coup de chapeau na bino tout ba vient na biso. O bolé sara biso na mabumu donc nzamba za na bino. Ba sa poto balamba te. On comprendre. Hein? OK. Mais ça rate sans so ba vieux wana te mato. Nde biso to kembara. Sans plus tarder to kota déjà na likambo to ba to la raiba to ça la lelo on a commencé to banana sur obiki na réseaux sociaux. N'habite sur que comme place à Tintiane ou bien comme place il y a koya ko sala ba plainte na biso nyonso bato ba komi koya ko lela na réseaux sociaux bato muso mone ke abetaki masola za na balar mais après un moment donné et comme j'ai o ba komi ko senga bato est-ce que yo idée o bande ko na yo ba influenceur mususu na ba influenceur so bazo senga na réseaux sociaux natanga combo directement exemple to mona inde ko na biso Karine Pandora koti moi faillite muke aye asengi bato yo ko sala c'était tant que ndeko na te non ça c'était déjà faut pas payer ça biso ba respect. Ouais, parce que tant on va ko finga biso neti ngana ati ensemble na nga versus na longwana eloko. Et mon na kitoko. Neti ngana na lati ensemble na nga boy. Ouais. Ye Pandora wana. Bazara mo ekiri ba ovanda ba osala be mission. Biso lata original. Na kamera ba fia kin asome masaka Hermès asome masaka Gucci asombi yango wapi na préféré na la taboy na bien na bisio ba onde ba omona kelobi na yo senga kanyot po bana balali nzala. OK
bopesa biso ba respect. Combien de fois Pandora alakisa biso ke yala ta ba lubutin ya solo. Pandora kotara so akoti Gucci a filma mona somi mwa saka mukebwe 1800 lunettes 400 nini siko bana bazola la nzala ndenge nini. Tina niveau bana balala nzala. Mama la ta ba Gucci na ba Louis Vuitton solo. Tenga préféré na la ta Chine. Et puis nga ta première qualité Chine na préféré na ta yango po so zui oyo ensemble oyo ya solo na ngona ona lati e ndenge mo na tisi. Et la qualité manque différence ya ka ya facture à Gucci ce qui a Versace ngana na ngote. Et si ça sonete yo lo barape. Te yango na lobati. Yango na lobati. Te na kota boutique. Oh so na lingi na kota boutique na kota. Na za ba Didas na ngana somba na Didas ezali. D'accord. Na za ba griffe muso na monique net na ba lunette muso na somba na Gucci. Na monique 400 €. Bon, c'est bon. Ouais. Uvandika bo utalaira bo général Kecha Olangi. Apesa ki odim. Ponga avanda apenda bo mona muto obengo ke Sarah Dieu m'a touché de te bénir. Na mona ngo pa Kecha Olangi. OK. Et puis a bénir yo, oyeba bénir yo nani? Manini. Wa ba benga ngoma bomba mankolo mena oloba. Vas-y to yo ka. Oyeba bénir yo nani? Aki oteya. Ate monde ezalaka. Ba pesa ba pasteur enveloppe moi offrande ba pasteur enveloppe. Moi ndenga zuango. Afungoli te. Apesu. Te afungoli te. Ayo la kabiso siko ozonga Paris. Apesi nga nyonso. Ayebite so eza combien? Sarah. Ta niveau ta niveau. Ayebisi repela bi Dieu m'a dit de te bénir. Nzamba ebisi ya pambolanga. Azuka o ba peke ya pinga. Enveloppe je te dis. Ouais. Ngape na moni ora pasta. Yo po pambolani. Mi moni pasta. No yebiso, taga na sombela ngona ba bijoux. Wow. Lipambola mosai na Nzambe. Ya na tiki ba souvenir ni bilembo na nzoto. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ngana na batu musu ba fanda bu ependa. Sarah na lalité Saint-Esprit bisinga na kabelo. Na obo otanga bakombo batu musu balinga hate. Ah ouais. Wallahi balinga hate penza. Nga ezaka ba chrétien te. Nga tina bima. OK. Tina catholique. Tina ba musulman. Na batu ba kabila nga. D'accord. Basai na Nzambe. C'est une bonne chose. Donc na ko tanga bango. Donc nga pende na zaboye na ba kabela au moins la majorité na vie nanga MS. Mbongo ebe na simba na vie nanga za ba basai na Nzambe. La plupart bon. O ba kabela nga ka bango. Na zwara penda ba cadeau ba pasteur. O mona ya mabomba me ankolo. Nga vie nanga penda batu ba kabela nga koleka ba pasteur bazate. Moi na vandi bo. Tena tanga rate. To continuer idée oyo nde na mando expliquer dans makamba osenga ouais yo yeli biso la ta ba lubuto mema ba saka ba Gucci ya banini biso la ta chinois ouais même na la linzala c'est grave hein? C'est très grave. Donc engela ça ke bato ba yaka ko vendre ka illusion papa na kombo Yesu eloko ya te question na banza ondie ba kotaka na ba magasin wana basali ba video po ba bimaka batika yango te bakenda nango te tika malala ça sont tina banda quoi de te ka ngaka magali lo mama pe na mona sombaka ya maga pendo moni ndinga kotaki asombi OK aptie carte na yazo futa po foto mona kanende bo futa parce que ya bango ko place au futa ndeto to mona te kana kati a filmer oyebi matana mso ezakani na koza na pire sœur na mo ala ta trop tola yaka na oke somba saka Gucci ya tokende pa toke ngam na sali ba video ngam na sali le matalana na bimi na ngope OK mais muko na ngonda filmer ah ouais oh ba grande dame ba ya bongo bazali oh basomba ba saka cher ouais bazali ouais Laura ba BV ba bijou vango yebsanga bijou vango osomba saka Dior to ya Gucci au filmer te OK en filmé te face designer Bianca
a filmé te so ko so mbasa ko filmé te mais ko so nga mutu ne nga mutu ya matalana na mupandi. Ah BV bijou vango yo sa marambo te tianga ngona sa vidéo. OK, filmé nga batu ba yebi peke plan na yo. Na bimi nango siko ta una obima nango na futi na facture yo lo bazaya. Ya yoko. Ibongo siko yango bilo bano basala ka. OK. Po na poto soko lata Gucci solo. Okota la maison. Soki pia ke koti okozwa ba sac na okangisi yango oki osimbisa. Ata moko kaka oki osimbisa to deki. Ozwa mbongo bala wala nzala te. Ça c'est quelle mendicité bato bakomo ya nango na réseaux sociaux, hein? Banganga bokufa. Obelela bango banganga. Banganga. Bato bozaka kala kolekisa bato. Oye ba période mona kala tango to kola. Bato ba mbongo na nzela. Ouais. Bato na boko ya na internet c'était vraiment. Ba osasa bato. Ah Seigneur. Mais Sarah, est-ce que parents moboto aza na bana na ndako akoko matina ni niveau azanga ya kolia po na bana na ye? Irresponsable. Eza irresponsabilité. Tout fait parce que moi je paye tout pour mes enfants. Donc jamais na kosomba sac aussi longtemps na la provision te na parler. Ah ouais. Nazano na ministre santé ali amingi. OK. Siko yo ke somba sac yo tchele provision te tanga ola muka déjà ba maman j'ai faim au PCN. OK. Et ça en tout cas auto monde na réseaux sociaux hein. Botala on a 4e œil. Lokuta na lokuta. Siko bato bazo senga na ba pesa bango pa. Te boko pesa te. Ngana luka ka banganga mort aussi la papa. Tonini. Bato vita, bato imana. Ba match yango ya kozwati. Ba beta match. Ah nzambe na ngai. Ya tola. Conseil kasi nini oko pesa na bande ko ba. Te ba continuer ki mendicité nga pe nazo luka na komi commissionnaire banganga. Baya. Nga moko nazo luka bango. Pourcentage ba fuchinga. Par contre, oiseau bano nyonso te. Hein? Ah, ça c'est quel exemple ça? Ah ouais. Oyebi te ke batu nyonso ba ko malala la muki ayo senga mbongo na internet. Yango moni chantage Jésus place. Ouais. Oyebi chantage Jésus place pour ani abi ke ba osela nga cotisation, ba osela nga cagnotte, ba opesa nga mbongo na suka. Chantage Jésus place. Hein? Batu vita imana. Botika na bino makambo ana. On dit batique. Bazara soutendre échanger kisi. Mais il y a une question moko Saratola. Yebisa biso lelo na réseaux sociaux vérité ils en a combien de pourcents? Makambo baloba que c'est vrai. 10%. 90 soit nyo son mensonge. Mankiona. Ah ouais? Mankiona. Le coutan de vendre internet. Toto talanga na oka version mo lokuté bimia. Ouais. Na sujet mo. Moni yo mo yoki version. Ouais. Donc la seconde a PCP, a pendu on peut l'internet mais à l'okuta. Donc internet 99% l'okuta. 99% l'okuta papa ko sans arrêter. Donc bato balanda ba makambo ba discuter la on peut vendre makambo za na censure c'est za na eloko moko te. Ba so na pe ba obimisa ba énergie. Oui. En fait nga na sala rien pour rien te. O eza cop na biso. OK. Biso tu to fanda to so la bo to ko tsala. Bien sûr. Skobino bato boya ko kota na kati ya game. Ya lokuta ya bato internet u gagnani. C'est ça, question zango non. Alors ko tsala ngala nga to yo finga ngana commentaire ko tsenga la. OK. Ndeko na o mwasi, comment on a mobile dans les réseaux sociaux au finga mwasi peut-être les insanités pour publier moninga mwasi mutakala, ça te fait quoi? Bo funda pardon. Manuela funda Funda ko tikete funda bakanga So eza bongo kanda se comporta na bana basi nyonso. Oyebingelo ke esanga pasi zaka ke. Mwa mbali mo boye ayena ko kitsa bakale so basi a filmer bango abandi ko finga bana basi nde ba wapuye. Ah ouais. Ke ba guerre na binot. Mwana mwasi musotala ke ngana na guerre na Sarah. Ba ofu mutu mo finga Sarah donc ngai faut na quel que soit mabe mutu wana ngai faut na soutenir ka mutu wana. Te nga ba mabe musu na yakate. Atana ninga mutu onti na beta ape ka ha de fois. Ah ouais. Po okoyo soutenir bêtise te komi zoba. Ah ouais. Ngana olingana ngana koma zoba na ba dossier bongo te tant mieux je mettais.
so eza dossier mutu nanga mais défense yango ekomisanga zoba na tikika na kanka monoko. Ouais, c'est la meilleure façon. En tout cas, Manuela Kitoko, je suis de cœur avec toi. Mais garçon ayaki kobimanga na yeba nanga ba garçon ebele bakenda ko accrocher orchestre Fali pour balala rabasi ofele bazo visibilité. Yo ganti zoba na kota garçon na Laura Toketi. Asot kembode. Beaucoup funda ye na prison ya zate. Boke funda ye na prison azabo me ba vidéo azo continuer ko acharner ba fille. Ah ouais. Bosa demande menga na camera batu ba Congolo bosali ba 10 ans na poto awa. Non boye ba poto ngo binote ke ezaka na ba loi. Bozo ba vidéo na ebo kende na cacho prison o yaza. Mais c'est très dangereux ça ba memeli bien sûr. Manuela Kitoko Luka prison o bakangi garçon wana o babenga défenseur de warrior Luka prison na ezwa ba vidéo fingi wa le ba bimana o wana kene kotika. Azo continuer ko harceler na ko diffamer bana basi sikwa commission ngo par voix par média ba o wana sala yi bango par ba vidéo et c'est loko moko azo continuer ko sala en état na kacha prison ozo zeani ba bamba ta 50 akufa kuna c'est quand même madame mutu nini te eh mais eza soni komona mutu oyo azo sala cop pona koloba comme ya cop obimina basi o filmer après au sali basi wana ba chantage pour ba futa après no ebsanga za mutu akufa na prison ba sala ya condamné à mort nga batu musuna comment osengela bonka liwa pa nzambe nzambe ko bomelanga ete ah ouais nzambe boma ye kaka ko ngala pema hein batu musu fo osengela bango baliwa neti nga bayini na ngana sengela na nga bango liwa te rosa makambo po ani te baza batu batu me bakufa ti mabele ki bakufa iloko yo lingi basala ote ko sala mninga te bango pe basengelanga bango pe basengelanga oui et pas nzambe sengaka ozala juste OK mutu nyonso to akosengela mutu liwa mais tango oki osengela mutu liwa mutu oyo oki esengela liwa oza sûr que yo sala ye mabe te. OK voilà Saratola tozo continuer na yo Lacoste Mukentonga avec tes concerts na ye na loba po papa continue kaka Didier Lacoste Mukentonga ote ko beta concert azui apimela biso contrat yo zwa contrat te bon so apie contrat tende yango il faut c'est là oui malheur na pese bande ko mususu kasi azui nini sala kike batu bayate na concert piaka azui mais nini sala information et puis dans temps normal hein Lacoste beta na na Kinshasa pardon beta na na Kinshasa vienanga zongisa su kombo musique ekomi pasi musique eza su ndenge ezalaki telo ezalaka kala te nde nasalelaki analyse lobi ke Marie-Paul osala succès emene ya Kofi papa yemba eza bongo susu te lelo ezalaka kofali na fere donc po tya mutu wana fozala beta na baconcert na kine zongisela bato elengi wana nanu po ntango obeta na kine ekoatire bata poto bazala influencer so otie date beta na ona bakini bafali yango mpo baya kofungola baarena oyo basambusa ye Kisasa Kishasa beti Kishasa apres akoti Afrique Gabon, Côte d'Ivoire, Benin tamboli ntango influencer communauté na biso na France ntango otya date mbala mo baye eza mpe calcul po esango anini vie pardon asalaki mpiaka ti ouais asalaki mpiaka mais ngesalinga mpasi ye moko alobi ke ezalaki tricage tricage batrike ye après makambo molili mpe eza na kati tricage problème ya organisation mpe moko bien sûr soki mutu asali mpiaka ezalaka tricage te ezalaka nini eza volonté bato babona bango nde koya eza clair bato baboyi koya eza tricage te bato baa na volonté te ya oyoka musique ya Mukentonga et pourtant asakani basuccès période moko oyebi générique mo abimisa ebeta boye
Anguluma. Tika pardon. Omoninga na mobali nanga. Aboma moto. Bon, on a danger, il y a ba période senga kika asa mpia kaya. Batala ba journaliste qui pesa bon. Biso za dale. Neti ba biso to zaka na matière matin midi soir. Problème ya. Nangana ya na njembo na banjo bina ngo. Oina mobali aboma moto. To pesa ka ele. Na producteur na mta chaîne erreur aujourd'hui. Ouais, producteur na ba maramba organisation ça qui un peu vraiment bien té bon. Producteur mta chaîne erreur ebelengai. Nazaki place moko. Mutu moko obenge vile sena na sarato la awa. Ezala mi opesa ya sala pe promo. Ya bengi producteur ba koti producteur na en conférence na chombora ya jwangu. Na bombi kombo. Producteur ekomi long story. Oh, na kozongisa na kotinda ngabi yo 300 € na Congo tozwa ba 1000 na ba 500 ya promotion événement moko allez là-bas Saratola lelo oyo ni maramba somo eli tika bon matière ekui ya deux fois te mais ça nga passe na bité soki pe ça la passe na kacha matière ango na kacha matière ango yo ki da passe na yo ki motema passe loba na yo caravane loba obalusi na kacha matière wana tomoni ndeko na biso Karine wakene ko kanga mwana na esuki na salon ba explication o ya pesi et puis ndeko mobali era abengeli batu po babundisa ye en tout cas moi ça m'a fait mal yo moni ondeni tenga na sepeli faki ba beta ba beta pe na mwana wana tika boy mwana oyebi ke nga nazanga am ngaza su na am te mais bongo bien te oyebi po ani nazaka su na am te parce que na vanda na mona plus de 3000 personnes ba sa live po na innocente mwana le roi das à États-Unis ba boma ba sale mabe wow yet fa ba beta na mwana ne ba mbata innocente et je m'en fous moi nanga pas innocente moi nanga za innocente wazaka na Congo te ana TikTok te Facebook te ana Instagram te ana eloko te ba nanga batambola na principe nanga mais ba publier ba sale mabe ba sepela na pasi ya mutu te mais nga na sepeli nga za hypocrite te so pe na okai ke ba beti na mwana to bazokisi na mwana nanga na loba gloire à Dieu retour à l'expéditeur. Est-ce que actuellement ça bien? Eza bien. Eza bien. Soki nga na bi ke ça vrai te. Mais soki salama ya ta bon nga na sepela penza. Mais malheureusement et a vrai te. Eza vrai te pour ni. Te eza vrai te dans le sens que au moins l'internet MS. Batu fo ba ye bango tozaka na batu susu o balinga biso me ba bata mabe. Ouais. Ya ko kufa pona Sarah. Donc tibo finga Sarah place ya za aolela aozela rabo PCP mot d'ordre. Pas ça les lourds mo. A ça les lourds mo boy. Vous comprenez? Ce qu'on a lire au internet et kende net nga amde se longwa. Na zaka nango te. Mais beaucoup de gens tapent na bana. Jamais. Ah ouais. Au moins ngai mukona longola am. Eza mukona na mona batu ba vandi. Pona innocente ya mwana nanga wa yebe lokote ba oloba ba fo ba luka batu ba sale mabe. Nga pe na koma prête. Na fongola penda serete na ngezo koma ouvert. Okwei na poule nanga ozwabi. Est-ce que na ba réseaux sociaux na bino lelo et comment bozo discuter na moto est-ce que ça censé beaucoup matina ba niveau ya kobengana na kosimbana na banzoto te ko suka ka te na réseaux sociaux bo finga ni te ko finga na réseaux sociaux ngo zokutala pelo ko finga ingati yebsanga lo ko finga wa muneno wa matama ça passe hein ouais ce que so ba ko mokota net na kati no MSO APD ça touche et simbi moi sinayo et simbi belle famille et simbi famille oza noko ya bana moko boy
oza tonton ya bana moko be bapesa ko respect baka na fier à tonton na bango tonton MS mais bana ba ovanda ba omona mutu moko ofbenga noko na bango PD. Est-ce que tu vois? Tokomi kuna ndeni. Siko muta bongo yo yebisanga ke so ba kati ata litama. Otuna nga am na nango te. Am ezate. Naza nango susu te. Moi, je croyais que tu allais condamner. Jamais na condamna. Une femme bazona CP moi na moi si. Faye ba bete. Batu faut ba yé bakango ke. Aussi longtemps bozo touchaka ba innocent. Bozara na sentir bien. Oyebi ke nga na bien. Ouais. Tabo luka makambu wana. Te faut bozara pena na ba sentir bien. Ah ouais. Oyebi na moni na. Nani? Moi na presse de la ville. Le PC mbote c'est galali. On se comprend. Ouais. Donc il faut bozara na batu. Na pesi mbote na vie na ngape Bruno Makubungu. Soka. Faut bozara na batu. Donc tant yo cré ovanda ko finga ka muto vanda. Yo moi lora to waya enquête o tika o teto ebindeni to zwa. Mais si la na raté yo fingi a fingi bosilisi na. Te ngana sisa ngos na linga suko sisa subongo te. Il faut ça ndeni. Omoni ngalo kaba ngana loba mabe na muto obanda. Loka bango balakanga ke ba oboma mwana nga basopela acide ba boma eba o ba publier punda sa baluka muta boma e asopela acide toche $500. Ngape na laka bango nyonso. Monika procédure bo sali to salango. Et un procédure mususu tenka obokoti wana to kota wana bisotu. Mais beaucoup na niveau ndenge nini ça. Siko ba olelani so eratindeli batu ba olelani. So keza bongo olelani. Mais mon yango peut-être injuste. Il y a des banega pas loba mais bon. Kasi comment ni yango na solo ba. Ouais. Il faut ko peser biloko bolobaka. Soki oloba makampo na beze ya na batu musuba ozwa ngo na considération hein. Ah ouais. Po dasa nenga zana na famille tata na e. So ita msunga na mte internet na olekse bongo famille tata na e. Ba oleksa ngo pe kaka. Elo batu babosa na yango wana. Yo finga mwana Sara mo bosa na ke mwana Sara zaka Sara ya ye mon côté. Ape na famille papa. Azaka mwana Sara te. Muto salo mabe, oye bate. Bozo toucher partout. Partout, na baki misuba omona nga na bandaku na bango pena na porte ndaku na sala live. Okoma tina niveau wana. Na sala nga live na nzela te. Yo monde tango otalo moni ke me okwena ngati. Akomi andeni. Tuzanao. Mais Sarah, quand toi tu dis comme ça, bato ba sala bongo, bongo yo moko tango yo sala kango parce que toi aussi des fois beta ba bordir. Mais c'est quoi bien na les nga na beta bordir mais non na beta bordir te ba luka mutu ba sale mabe. Bana na bande internet non na kangisa mutu te me bato afika nga bana kisasa. Ba otambola l'aise. Yo mo yo ki mutu na oto sola nae. So abengi na seconde bazwi yo. Mais non na ekotela e dossier te. Pona bano kote na dossier ndeni alo balanga yo mo beta ba bordir petit na ngatika. OK. So na kangi yo tika ba bordir te yo pour continuer ba bordir bo sa maham na bino. Donc na tante na ki okota vie na ngana buzoba po azaka na justice ke vie mwana na ofinga nga kangai. Non. Nga mona amuta ba bordir je suis dans ça na ko sala ngote. Mais pourquoi bolongwa ka na ba bordir bo komiti ba boma mwana mutu? Qu'est-ce qui prouve que ça era? Aza ba problème na ba tebele. Mais ba to balobi ki ba monaki era. Kasi yango na bebo songa. Ba monaki era na. Na bien, eza preuve te sko nga peso na leka ki wana. To monaki Sara to la pa leka ki awa na kota ka na kati ya liste. Chance mbila poto azazoba te mbila travaillera na ba preuve. Ah, ye mutatindeli o batu. Oza na mwa indice, ba preuve, ba audio, place azolo ba ko tindeli o batu. Juste ça. Et puis conseil gratuit hein. Mbila poto asala anelote. Asala elote. Bato bachuba bambeli. Bato batobola bango na poto. Ayebi peke muta tobola nga yeyo. Atambola. Yebi angote. Soko za preuve te hein, soki preuve za. Kasi ngo no lo bati. Bato batoboli omoni bango te okefunda na preuve nini. Po bafukanga mutu. Ato yokai na li solo.
ata bato baza otobolo batangelaki okombo mundele tango ya bazoki singa batangela nga mutatinda bango MS mundele oloba no eza preuve te fallait oza na site ata enregistrement moko ezolakisa ke bana lien voilà yango mona ata batoboli mutu bakati mutu litama na poto bato batambolaka preuve mais bon mokende très loin na réseau sociaux ngakuta etikali muke nakeluka mort bon simba na bakisi nakoboma chose esusu te ezaka baje bosalaka boyokanaka ou bien ezaka mpenda réel makambo ezoleka na réseau sociaux eza te papa eza te en tout cas nga mpena bomeka nga te naza na ame te naza pena na ame te donc makambo ekomeli karine yo omoni te nasepeli kutu te naoki kanda mpo esalami te fai babe te mpenza soki kozoka bazokisi na mwana ne oui saka na mwana bien sûr eloko ekamwisa yango lio osuka na mama metango okita na mwana ame eza te yaya oyo anga mpe ntango balobaka baboma azaka ya mwana ame eza te nana ame te ame eza te nga kuna makambo bana na nga nazala na ame te ame mpe ekendaka kindoki nde ezwi place ame ya te bato wana nyonso bakanisaka te ke bolalaka pongi lisu moko ofungwama moni bato nyonso baloba maloba wana mpo na mwana na nga dasa na ovenge bango ekenda mama na nga na sa mabili nalekisa te je m'attends parler ekenda mama na nga na sa mabele dans une autre manière ata na molili ata na bomoto ata na forme tout na ovenge Sarah je te dis et toucha yo makambo wana mais aza innocente mais yo pour le bana na finga te loba il fallait bazokisa Henrietta par exemple oui aza innocente te maman ni mutabandaki wana ya retour kaka ya retour so muta ameki biso na bangala baloba boye so muta zokisi mwana no yo pe zokisa mwana ni c'est comme ça o toucher anga na toucher ayo bongo tozalaka na rando na biso tofinganaka bolongwe na rando akofinga na un bon matin totala mwana mati miniature bolukela biso mwana bosopela acide bobetata masasi 500 €. Tala niveau yo sali yango base mais ofuta ti ofuta papa bakofuta na lo bango na haine et tout est-ce que vos enfants ils sont au courant de tout ça aussi de fois te netinga bana nga baza au courant nango te po bazaka na ba réseaux sociaux te nga moka nde na au courant nango mobali na nga na bato mosusu saratola onyokwama na vie na yo banda kokola na yo mais pourtant papa na yo alaki moto mbongo po ani eza réalité à vite est-ce que c'est obligatoire obongaka na mbongo ya papa na yo ta mosusu nazalaki afa chéri mais nasali befort okoma place naza te la majorité bana bata mbongo ebele bazalaka na eloko te bavivaka na mbongo ya papa ndo monaka so papa akufi bana pe vie ebambani pourquoi parce que moto abanda osala mbongo yaki papa papa akufi mbongo eza esusu te ekomika bwana na papa bango ntango azalaka bazalaka na mbongo baoke classe na mituka mais peut-être nzambe alinga asalanga grande dame naza lelo so nazalaki pembe na papa nazala chouchou ya papa mais goigoi tout fait donc mpo nanga eza mpe kaka destin nzambe alinga eza bongo so te me toyebani te ms bien sûr mwana ministre oyo oluka nini internet toyebani te nzambe ayebi ndenge atayaka destin ya mutu na mutu e na suka na komprenaki eza destin na piaka su papa nanga foti te oyina ye te te naine mpo ani mutu abimisinga na mokili nde bana mosusu balaka mama kipe te papa kipe te après ene wana atikali nango koma olobake soki naza peut-être oyo nazala te eza grâce moto azwi na bongo seka yebi nzambe te soki azwi mpenza temps comprendre mpo neti na banda osepela ne te na banda oyina ye na kala ntango oleka na bamoma ya souffrance papa nanga aza na mbongo azosouffre ozolokola na motema mais nzambe apamboli nga na comprendre ke nazalaki na obligation ya oleka nzela oyo naleki kaka so te me nakomi place naza te quelque part
ya faute na été ya faute na ngate zaka ainsi dit l'Éternel ekokisami po nzambe ye moko ayebaka ke boma ye bakobaka ye na ekuluzu bakobete basete moya modifie yango ezalaki te yaki destin alekai kaka na nzela wana. Les gens t'accusent, ça va accusation moko grave na réseaux sociaux. Ça rato la bimana papa botaye. Te wana laisse tomber mensonge. Pire mensonge. J'aime mon père. Ah papa ba rigueur, papa ba kanda. Ouais. Ako kangelo kanda pendant 10 ans, 15 ans. Mais na nzela wana ya ba viol aza wana te. Akomati na niveau kutu bobota. Te. Wana ba les on dit kasi bana ngo bango yo bazo abimi déjà kasi yango mwana. Tas limite. Batika papa bisa fana ya. Batika ya vanda aboti bana na ebele ya koli. Avec beaucoup de respect hein. Ouais, mona bakoko na e donc batika ya vanda papa abiso na kolo ba mabe na ye nyonso mais na marambo bakizara ye wana papa abiso azala papa abiso mutakanda akokangela mwana kanda ta 10 ans a capable. OK. Mais na mona pe na zoye. Ozoye yebo na rancunière. Ah ouais. Na zo. Te na maman na rancunière na zoye. OK. Papa abiso akokangela yo kanda 10 ans. Mais comment vous en sortez na ba salité o esalamaka moto ba pakoli buzo ba mo. Siko moto apakoli nga buzo ba wana. Nga pe aboye. Na zo occasion oboma ina obometi. Buzo ba neti olobi boyo. Azui tata na nga latisi buzo ba ndingwana. Niveau. Tito bota na mwana. Yo ebisinga siko moto ana penda na kutani ne boye. Babi chuba embeli ale na zui am na che. Amezalate. Amezalate. Boke ba na bilo bolo bara. Yo loba obosana me keba mutu atika na ngwa alalela okuse. Bango yango baloba ke mutu akwisa mbongo yebi kota kwisite. Mutu alokota. Yenda oyeba ke na lokota mbongo mo awa. Donc yo lobi pona batu batala yo internet ekenda abongo olobi ke tikale. Bato bayambango. Oyebelo babomba pete. Batu ba ofuta baza. Bolela te parce que bino mo batu bobanda copie ya kubetisa. Bobetisa toko futa bino batu bobandango. Bozo lela nini. Soko zake lombe fako bimaka era yo otindelinga batu. Te obengi mbila sundeni. Fa bosila na nde africain to sila na. Fa to bosila na. Donc moi je trouve que réseaux sociaux les cas ba limite. Et débordage surtout ya place fallait to suka balekisa. Balekisa 12. Yango nga nazala suna am ten internet. Am ezate. Moni am nange za rapona neti yo en dehors ya ton frère nanga musala, tu es mon frère. Ouais. Am ala. Omona ke tokenda no partout mais na lia ati, na lia ka place nazana yo. Ouais. Donc am eza. Oh bat internet te am ezate. Nana am te. Am penze ezate, ezate. Sarato là oui que ba marambo beta ozoloba en même temps bato baseka mais ça fait toujours mal au cœur parce que bato bana besoin ba yeba niveau o bato ba okomela parce que dans les réseaux sociaux bêtise est comme tellement élevé au moins niveau eso komelela et comme apenda ke bato ba komo futa mbongo bomela nga mutu so et continuer boya ali réseau kende ngwana to kende wana vers wana moinde to kende boy to kende ko atterrir wana. Mais c'est grave, hein? C'est très grave. Or, réseaux sociaux, ça gagne pas à mutu nyonso. Mutu na mutu, oza maele na yo, kumba ngondengo lingo kumbe ya chaîne na yo, connexion na yo, téléphone na yo. Olingo bandolobela mikate yo, olingo bandolombela mwamba yo, olingo to finga na taka biso na biso talinga bo fingi ngata. Ça fait pas mal, non, il faut toucher là où neboloba. Là où ça fait mal. Pour ça, le but, Sarato là, tala mutu. Et bon, mutu, c'est normal, les autres. Faut que l'eau moko boalo bana iloko moko boalo. Kasi tango lobi ke ba chamo na muninga acide. Kasi yo wana impossibilité ya tia acide na États-Unis. Yo sko ba ko tia acide place ozala. Omoni ndo kibelela. Nokite mongongo ezika. Donc mutu ayoki ba okana liwa pona mwana na ye. Elakisi ngande fona salono mabe avant yo sala mabe. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc boko sana te yo tango yo laka mwana mutu mabe na TV. Mukolo mwana au salo mabe avant yo sala mwana ne mabe. Yo prévenir déjà. Ben yango wana.
Et ça, ma réponse, futa. Et puis, Karine Abimi, peut là, il va démentir, ou bien, c'est éclaircissement dans Makambo et qui, malgré papa, là, il peut mener. Alina papa, merci, Kina, nous papa. Aïe, pour expliquer, Ndeko. Saratola. Marie de nuit, t'es voilà. MS, papa, ouais. Papa. Ya, nambal. Il y a un lobby. Ya, muta kome l'ora koko ndengwana. Aïe, là, il va te filtrer. Tala etango babenga mbila. Ah, nyoso misisa l'ora koko. Yé, beauté zate, éclat kenda. Étoile bafiangula. Misisa a l'ora koko penza. Lo asara oboso moni de Facebook MS o regretter abeba kenda kala o baba pe ko bima mo pepe ndeye papa ngwa uti wapi akepe mana papa lelo weekend bandi bando yeba e oso moni abomba papa bando yeba e na siko azuma ele peut-être te papa zate ye kuta kosana ye so azana papa tana bapela yambaka ata au monde c'était pour ya banana on a bapele oui chérie achesko men libre ya ayoka je t'aime kala moko papa zate wana babenga ngo trafic papa ate tika merci beaucoup mobala ate papa zate na ebisa ko makambo elekana na internet no ne forceza lokuta ms tala mutu azokosa bato kazali na voiture na ye or atambola na voiture na ba voiture noire boye ba voiture noire taxi au noir donc wana jo moko boye bokoperara asa ko ba course soko lingo bima ye wana ka jo wana mkomsu babenga ngai ye obima pa mama na ye obima pa mama na ye na mwana ozonga na ndaku na ye ya nde bino botiboluka bana ba via batu biso beto fila bino oui ta taxi noir wana yango atambola na yango pa zai nango lelo ezaki azai na voiture te taxi noir na ye wana ka mutu etambusaka ye do abenga ke na telefone azwaka Uber te abenga taxi noir na ye asalisi ba course après azui après futi mbongo ye wana pe ka taxi noir na ye wana wakomo ye kolisa ye kokumba wako kwa mindele et puis tala mutu oye kolokumbe po elongi nyonso to ebeba zwi tala linete ya monene boatie ebomba ba rouge na ba tampo choko elo mabe MS to si live. Merci beaucoup Saratola, leçon à retenir tango bo lukara makambo bo se prépare en conséquence OK bo zalaka na batu so batu bazate million. Merci beaucoup, Saratola. Merci, merci. Bah, remerciement. Dans la vie, dans la Staningoy. Staningoy, toujours. Face designer, Madame Bianca, elle Paris. Donc, à Paris, awa, au salanga, micro needling, au salanga, et micro shading, au retouchenga, salinga micro needling, au salanga blanchissement dentaire. Oui, azarana Kishasa, mais à peine à Paris. À peine à Paris. Donc, lundi, déjà, on a un rendez-vous dans la face designer, Madame Bianca. Bambote langue belé na vie Staningo, bambote belé na Bruno Makubungu, sans oublier le prince de la ville, un grand merci à toi. Bambote belé na l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito. Bambote belé na ba nangai, ma famille, mes amis, ma relation nanga, papa René Konzuku, le big manager. Un grand merci à toi, ingénieur Josué Miezi. Wana punda komalek, non ya ne poto Ah ouais. Réalisateur nanga. Ah bon? Oui, non, il y a des poteaux. La patience paye. Donc, il y a pas même équipe, quoi. La patience paye. Biso benga ti concile. Ah, bah, tout ça, bah, ça va. Leka yaya. Ah ouais? Yo pe leka yaya. Leka yaya, ça peut ça concile. Yo pe bima. Ya peut ça concile, bisola bat ba 5 ba 3 ans. Oh! Leka yaya. So, leka yaya nde naza anana emo. Nana emo. Tobenga concile nana Saratola. Merci beaucoup donc ingénieur Josué Mezi, merci vraiment pour la patience to umeli malgré bambonge mi pepe mi kakata no me petit wana akoma lo roi leki nanga mbani d'accord ayebi tout akoma lo roi leki nanga o mbongo na banque agera tina banque nanga zo nde naza zo mbongo kene na banque sala boy sala asala tout donc un bon petit a mérité voilà a mérité mais eno ki kufaka na Angola pardon kufa kuna
akufaka kuna te akufaka kuna yo préféré pire petit wana petit nanga mais mwana oya yo moko petit nanga wana petit nanga petit nanga makila nanga eza moto to partager fois moko OK juste ça nde makila nanga net yo to partager à fois moko ozo comprendre. En tout cas, un grand merci. Nana ina bosa na obele nganga pambe kuma ba pe. Natala qui vient nanga staningo na edisio yo kakande. Staningo tozaka na staningo. Tozaka na yo. Incroyable. Boule na natanda. Loretta na pesio bambote Loretta ma copine de longue date Loretta bambote en tout cas bambote na ba connaissance nanga nyonso na linga otanga binote pour ne pas vous exposer aussi. Ah ouais. Nalinga ko exposer bangote. D'accord. En tout cas, bwana motema awa. Merci Saratola, merci na batoto balandi biso standing toujours na pointe. Saluter na yo na pesimbote na piringai Thierry Ekrita. Thierry Ekrita. Pesimbote na Ginoshku, le grand Ginoshku, le grand réalisateur, le maestro. L'incomparable. L'incontournable. Pour notre numéro. Ciao. Bye bye. Bye.